côté à Saoul. Alléluia. Alléluia. Abeza suna mutu moko mi balete misa tuté même moko. Moko za. Nzamba ko tombo la famille na nzela mutu moko. Dieu peut restaurer la famille na nzela mutu moko. Ceux qui m'assument kota na nzela mutu nzela Adam. C'est possible. C'est possible. Lobi ko kota na nzela mutu moko. Lobi ko kota na nzela mutu moko. Mutango kombone Yesu Masia Nazareth. Nzambe malamu nzambe bolingo. Asomba biso na makila na ye. Amema ko tutu abatu na mapeka na ye. Amema ko tutu abatu na kata na ye. Amema masuma batu na kata na ye. Alabino yepena ngabino bezana mikumba pe bolembi na pesa bino bopemi azamo memi mikumba ba balemba bombo soko lembi viona ko memelo yango soko lembi stérilité na ko memelo yango soko lembi sonyo na ko memelo yango pesa e mikumba ya pesa bopemi. Abi mutu moko atikala tu m'as répondu il y a encore abi teke il y a mais il y a encore ezali susu ezali susu tu vas pouvoir dire il y a abi il y a encore c'est que ça ezali susu il y a encore dans cette famille une femme. Il y a encore dans cette famille un homme que Dieu alléluia peut utiliser pour la bénédiction de la famille. Ezali suna mutu moko nzamba ko salela. Ezali suna mutu moko nzamba ko tombola. Il y a encore ezali suna mutu moko meka mabrose. Ezali suna mutu moko. Mutango eza yo papa, mutango eza yo mama. Ezali suna mutu moko. Bakaleka ki bosila nzoka bosila te. Nzoka il y a encore un homme. Bakaleka ki bosuka nzoka bosuka te. Il y a encore un homme. Bakaleka ko sila nzoka sila te. Il y a encore bakate mabota no esuka nzoka ezali suna bana kati na yo bakate ko simba suna les hommes de Dieu, il y avait une loi. Muto makolebuka na kokota te na palais royal. Babande ko makolebuka na kokota te. Makolebuka na eza maladie. Eza problème. Babe ko balate. Yako sepelate. Yako simba mwana te. À cause a permis de conduire. À cause a titre de séjour te. Yagada tchelo sambo. Toko na deuxième partie de Mona Moussana Nzambe. Le berger Blanchard Moke Charles de Feu. Bien-aimé, kaka ndengo tomboli loboko. Yes. Loba kolo Yesu Masia Nazareth. Kolo Yesu Masia Nazareth. Na lo sambo ya lelo. Na lo sambo ya lelo. Ngai Blanchard. Ngai Herbi. Na telemi. Na telemi. Elomba na kombo na Yesu Masia Nazareth. Yesu Masia Nazareth. Nazobuka. Nazobuka. Nazokuwaisa. Nazokuwaisa. Nazokuanile. Nazokuanile. Obeko nyonso. Obeko nyonso. Batielanga. Batielanga. Kiko bota te. Kiko bota te. Kiko bala te. Kiko bala te. Kiko zamukanda te. Kiko zamukanda te. Kiko bika na maladio te. Obeko wana. Obeko wana. Lelo. Nazobuka yango. Nazokuwaisa yango. Mabomo inanga Blanchard. Obeko wana. Ekweya. Oh non puissant de loya stérilité, loya célibat, loya échec, loya pauvreté, loya maladie hérédité, 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 loya échec, loya pauvreté, loya maladie, loya célibat, loya stérilité, loya stérilité, oyo maloba, oyo masakra, oyo matanga, oyo makelisa, nakoki kobota te, nakoki kobota te, mwana lelo, mwana nazokwisa yango, mwana lelo, nazokwisa yango, maloba kosoma te, maloba nakotonga te, maloba nakolama te, maloba nakosepela te, nakosepela te, maloba nakosepela te, balorifilanga, basi na basi, milelo, soni na soni,
Shalom, shalom à vous les enfants de Dieu. C'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable à Ophelina. Jésus est mon papa. Naye liboso na bino pour nous représenter bino bana o bozomo na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki musala o ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi difficulté ya loyer parce que tozo foutela et puis difficulté au foot la bana minerval pour to suite au bandaki to pesa qui avance mais tikali ndambo nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancer message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili bana oyo bozomona na bilili ndambo na juna rompengaba ndambo victoire ndambo limité et puis ndambo l'état pesingai pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka soki nga simple individu na ndimi kozwa bana oyo na bokola na ainsi dit l'Éternel soki l'état s'est décidé to mona suba fazer na zelate c'est difficile ya osala ngonga moko. C'est pour ça na so lancer appel na bana nyonso nzambe pona classe ya bana oyo pona loyer na bango kolata pe kolia na bango na osenga na batu nyonso baza cœur sensible pe baza na motema bosunga ba sunga biso pe ba salisa biso toza na commune ya Kalamu quartier Kauka référence ya monene tokanga na université Kimbangiste avenue comme Nangoisa Marin le numéro 16 numéro de téléphone à biso pour na bato balingi ba contacter biso pour na ba détail mosusu eza plus 243 89 72 32 229 nzamba pambola bato nyonso yo ba ko assister biso. Bino bebo sambera na biso na kati ya Radio Parole Vie mingi chaque lundi na intercession internationale des familles topé internaf na mukuse bongo lelo ezali chute ya grande activité ya le sambo utaki na biso depuis l'enseignement au mama likamto zolobela ou des mères tu bien-aimé de Seigneur kola pambolo mon frère ma sœur yaya tom so bandana biso uta mokolo ya jeudi zaki na biso vendredi samedi pe lelo to ko chute tom so pende konanga mwasi to mobile de les embala liboso samba na biso na kati Radio Parole Vie. Le cas au saisi opportunité, la Bible dit le premier seront le dernier et les derniers seront le premier. Amen. Ça la Christ est confiance bien-aimé. Et la Bible dit la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Sukali kambo ezaka makasi koleka ebandeli na yango. C'est possible na shit ya losambo oyo. Il y a 4 jours, il y a Radio Parole Vie bien-aimé. Au mona Christ katikata bomona mon frère ma sœur. Tika kolo na biso Yesu Masia Nazareth. Nzambe bolingo, nzambe malamu, nzambe lombe bien-aimé. Aïba ko salongo lupe bolam. Bien-aimé, lo sambo ekotaka mutu na monde ba décision. Lo sambo efongola ka ba porte. Lo sambo buka ka ba prison. Lo sambo efongola ka bikuke. Lo sambo memaka mutu na dimension likolo. Lo sambo bien-aimé elongisaka mutu. Lo sambo bikisaka maladie. La Bible dit quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance, qu'il prie. Qu'il prie. Moko kata bino za na pasi asambela moko kata bino za malade abenga moko bampaka bakobonda na tina bomo tomona importance le sang babiteke mutu azobela ake komona médecin malobi ba komenza melobi te mutu azobela ake komona ba tradi praticien makende ko sambela amona bampaka bampaka ngo bango yo par la grâce de Dieu. Bana mayata o Christ a telemisi biso na le sambo lelo lendia lelo na shita le sambo bien aimé nazondi malelo ko témoigner bata famille bakanga vino lizita bakwetika ngo bakanga singa babi yo ko simba te il faut se retrouver quelque part oza musika bien aimé dans le Seigneur mais baza ko manipuler vie na yo baza ko télécommander ngo bien aimé dans le Seigneur nazondi mete lelo par la grâce de Dieu. Yesu Mashiach Nazareth au téléma. Je bazoba les sommes de Dieu. Je bazoba je sais. Je sais que mon rédempteur est vivant. Il s'élèvera le dernier et il agira. Amen. To sambela nzambe. Kolo to pousse liboso na yo Yesu Mashiach Nazareth. Kolo ndima lo sambo oyo. Kolo sepela ko fongola lola afin que Christ ndeko moko zo samba na biso na butu lelo abika délivrance pe atatola bolingongolo pe bolam no kati na bomone pe libota mobimba. Bongo to simbisi moma oyo pai na yo kaka na kombo no Yesu Mashiach Nazareth ndeto bondeli pe tolobi amen. Amen. Merci les hommes de Dieu, merci papa, merci maman.
Donc vous branché la radio Parole Vie, au sein de la RK Pro TV, au sein de la DLF TV 2, topé na chiffre 9 TV, topé na ba numéro na bisa WhatsApp, tout ça en direct. Tika collé sur ma chaîne Nazareth Asalongo Loupé Bolam, mon frère, ma soeur. Tout ça bon na kata Biblia, na livre il y a 2 Samuel chapitre 9. La Bible dit ceci. David dit: reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? David a fandi. Nzamba simbi motema David pour aluka sala bolamu na moko bakitani ya Saul na tina Jonathan. Le mutema nzambe eko simbama po simba mutema mutumo aluka sala bolamu na tongo lelo. Ezamba tumusu ba déplacer azasu na référence te po bolamu mona été. Ezamba tumusu bien aimé dans le Seigneur ba changer adresse. Bien aimé. Awa Mephibosheth dit cela Mephibosheth. Bazo tu n'a pas David. Est-ce que na famille à Saoul mutatika la te? Pona sale bolamu na tina Jonathan ezana ba tebele tangu bolamu osengeli ba sale le ekomi pembeni adresse changer téléphone kufi réseau baby pile kufi téléphone bayibi o mona dinse ko na mai pona za la contact na batu ezana ba tebele bien aimé dans le Seigneur pendant que to sambele ko zape kapo na yo tangu lipambo le komi pembeni et le ko ko cha a contact na lipambo li e baby ba comme na poso na musale pa otika ba dossier téléphone kufi ba comme na poso na bien aimé et paille otika ba dossier yaya ba continue na page na Facebook ba benga obo yaya téléphone ezala shooté ba comme les autres répondre été au moins que si kano ba remplacer mutu mususu pourquoi parce que moi ba localiser ezate moi ba zo ezate pourquoi parce que ba changer adresse aux na téléphone yaya mais téléphone ezo le katé ezaki il peut dire solo pour ndeko. Écoutez ceci. La Bible dit ceci. Il y avait un serviteur de la maison de Saül nommé Tiba, que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit: es-tu Tiba? Il répondit: ton serviteur. Ezaki na musali moko nanda kwa Saül. Aïbaki information. Ate ba changer adresse. Lipa moruno e Orlando pa ibache. E ko Orlando ata wapi. Ate ba chona mboka. Ozana Europe me vine koma na mboka. Lelo okozala localiser na ngwa molimo mo santo. Yes. Pozonga na kati ya palais royal. Lelo nzamba ko zongu se pe sengeli ozala. Ate ba changer adresse na circonstance mo songolo. Mo sa nini ozonga. Yes. Amen. Babengi Tiba. Babi Tiba, est-ce que vous avez la connaissance? Ya makambo tolo ba roi lobi. Est-ce que mutu azate na famille ya Saul pona sale bolam? Alléluia. Nzoka ezaki na moko abana Jonathan kombone Mephibosheth. Tangu sangwaliwa ya Saul pe ya Jonathan e yake kwa kina matoi ya mwasha bande ko bokola ye. Abaki na lukana protéger mwana otambu shako kufa. Akima na mbangu na précipitation mwana koya makolebukana. La Bible dit atika la vini mbimba makolebukana. Adresse na échangea abotama na palais royal akuta milk akuta bachar akuta nyonso akuta royauté ma se retrouva quelque part ba changer adresse akuma kufaye ofanda wapi où demeures-tu ofanda wapi mon frère ma soeur awa bien aimé dans le Seigneur bazo luka mutu ba sale bolam yaya ba luka mutu ba sala bolam yaya écoutez ceci Tiba tangwaye roi tuinier yonde Tiba Tiba zolenga abi ezanga mokonzi. Écoutez ceci. Le roi dit: y a-t-il plus personne de la maison de Saül? Est-ce que na famille mutaza lisute na famille papol na famille mamol na tina bolamo asala même pas orphelin moko songolo pas veuve moko songolo pas ndeko moko songolo pas voisin moko songolo pas voisine moko songolo pas musena nzambe moko songolo pas mutu moko songolo o ayebi même pas a sauva ndeko moko songolo bandane ko leka a sauvaye est-ce mutu atika la te bien aimé bolamo futaka amen ata okufi bolamo kolanda ta bana to bakoko na yo yes abi mutu atika la lisute na ndako Saul njoka Saul azaki suna ndaku te lorsqu'on parle de la maison na kati ya Bible on voit la famille akape ko na famille ya Saul malobi dans la maison de Saül. La maison représente la famille. Pour que juge envers lui de la bonté de Dieu. Oh,
pona sala ye bolamu na nzambe lelo nzambe alinga sala mama mo bolamu nzambe amoni bapongo kataka na 2 heures amoni bapongo kataka na 3 heures bapongo kataka na 4 heures bapongo kataka na 5 heures nzambe mayata Yesu masana zakati amoni abeko leka bongo ta ko sala bolamu ko sala bikisho na maladie wana a restaurer libala na yo a restaurer santé na yo a kangola yo atalo akota litato na vie na yo nzambe mayata nga sala mutu moko bolamu Yesu masana zakati na ndia lelo na shita programme oyo alinga sala papa moko bolamu alinga sala mama moko bolamu alinga sala ndeko moko bolamu abi mutu azate pona sale bolamu ya nzambe. Ah, je mets cela les hommes de Dieu na sale bolamu donc nzambe mtazo tinda sale bolamu. Amen. He na sale bolamu ya bolamu futaka. Amen. Abi na sale bolamu ya nzambe. Et tu vas répondre au roi. Il y a encore un fils de Jonathan perclus de pied. Bakanisa ki bosila nzoka bosila te. Alléluia. Bakanisa ki babomba nzoka zana mutu ayebe sikuza. Ah, je parle à quelqu'un. Ah, mutabomba salaire. Akatsaka bomba ko nzoka zana lisi mona kate. Les hommes de Dieu, la Bible dit nzambe na biso mona ka fourmi ya mundu na se alibanga pele sika mulili mutu ayeba ki te pai mwana mobalo azalaki. Ay ya mais denge nzambe Yesu masana te amona ke pai ba anona anes bazalaki lelo azomona mutu moko azomona papa moko amona ndo babomba yo wapi ya bacha yo wapi ozovanda wapi nzoka tiba zalaki roi David a yebaki te mais tiba yebaki tiba représente le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit connaît là où tu es exactement. Ebe pa bacha spirituellement et pa babomba lipamboli na yo ata bachongo na zamba ata bachongo na mai ata bachongo na sia moto ata bachongo likolo nzete ata batimuna libulu bakunda yango tiba sale nini ayebi komi tungisa mate pa jamais tiba yebe pa oza tiba yebe tiba za intermédiaire. Alléluia. Aza intermédiaire oza ko servir roi pour akutana na mwana mobali oyo makatikala na kati ya libota ya Saul. Alléluia. Abeza suna mutu moko mibale te misatu te moko aza nzamba ko tombola famille na nzela mutu moko. Dieu peut restaurer la famille na nzela mutu moko. Ceux qui masume kota na nzela mutu nzela Adam c'est possible. C'est possible lobi ko kota na nzela mutu moko lobi ko kota na nzela mutu moko mutu ngo kombone Yesu Masia Nazareth nzambe malamu nzambe bolingo asomba biso na makila na ye amema botuta batu na mapeka na ye amema botuta batu na kata na ye amema masuma batu na kata na ye alobi boye pena ngabino bezana mikumba pe bolembi na opesa bino bopemi azamo memi mikumba ba balemba bombo soko lembi viona ko memelo yango soko lembi stérilité na ko memelo yango soko lembi soni na ko memelo yango pesa mikumba ya opesa bopemi. Abi mutu moko tikala tu vas répondre il y a encore abi teke il y a mais il y a encore ezali susu ezali susu tu vas pouvoir dire il y a abi il y a encore c'est que ezali susu il y a encore dans cette famille une femme. Il y a encore dans cette famille un homme que Dieu alléluia peut utiliser pour la bénédiction de la famille. Ezali suna mutu moko nzamba ko salela. Ezali suna mutu moko nzamba ko tombola. Il y a encore ezali suna mutu moko meka mabrose. Ezali suna mutu moko mutangweza yo papa mutangweza yo mama. Ezali suna mutu moko bakaleka ki bosila nzoka bosila te. Nzoka il y a encore un homme bakaleka ki bosuka nzoka bosuka te. Il y a encore un homme bakaleka ko sila nzoka sila te. Il y a encore bakate mabota no esuka nzoka ezali suna bana kati na yo bakate ko simba su te nzoka kati no bila keselini ezali il y a encore abeteke il y a amabi il y a encore ezali susu il y a ezali susu abi il y a encore il j'ai aimé abi il y a encore ezali susu na mwana moko. Alléluia. Il y a encore un fils de Jonathan perclus de pied. Et il y a ce mwana Jonathan mais moi nango wana tina te au salebolan parce que makole bukana na linga minimiser vie na yo na linga mono pamba nani ya na change adresse nani abi moi nango il y a encore un fils de Jonathan na yebi na yoka sango makoloneza ko bukana roi nyoso ko luka ko sala mo akota na ndako ezate pourquoi parce que makole bukana nzoka loi mutu achanganga ezaka mutu asala mutu achangaka loi za mutu azali kola mibeko to mutu asala ngo ba député na parlement ba votaka loi ba mandaka pe loi ba bongisa bango ba changaka loi
eza ba loi musu mokonzi mta imposaka parce que mokonzi zaka likuya mukolo mibeko muto asali mibeko yemta modifia mibeko. Or il y avait une loi en Israël. Il y a loi ko beba pour quand nzamba selo bolam. Amen. Loi ko kufa na famille pour nzamba selo bolam. Loi ko beba pour nzamba selo bolam. Que na famba tu babota kate, mais nzamba pesho ma passe misa tu na mbala moko. Na famba tu atomba magate, nzamba tomba na mbala moko. Na famba tu bazwa kate, nzamba pesho na mbala moko. Loi koi, loi tomba na tomba lelo. Ba loi ba tona famille na tomba lelo koya. Ba loi ba tona bota na yo. Ba loi ba tona famille Baba boko somba te, boko bota te, boko zwa te, na tongwa lelo, na buta lelo, loi wana ekweya, le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Aza perclus de pied, makolo na ye, et au pesa nzela te aya awa. Aza ne perclus de pied, roi. Le roi lui dit, où est-il? Azala, roi, ça ne sert à rien ou bien gagne. Il est dans la maison de Marquir, fils d'Amiel, à l'Odeba. Taba référence. Taba référence. A comment qu'on fanda pas batu. Vine se beba. Et puis si kaza. Mituke koma ate. Bachare koma ate. Bisika bakenda ko bomba yi. Adresse à sika oya zwa. Adresse à mabe. Oya zwa ya ngwana. Bazwa ba changer adresse. Alléluia. Mephibosheth fils de Jonathan. Alléluia. Afin de quelque part, le roi David l'envoya chercher dans la maison de Marquis, fils d'Amiel à l'Odeba. David a tinda qui ba qui ne lukaye. Nini Christ a tinda qui ba serviteur. Alléluia, ba disciple, ba qui ne quoi détaché à nous. De la même manière, Christ na tomba lelo atindi biso toke sani toke kozoaye moto meme na palais royal tozo mama oyo lelo tozo papa oyo okota na palais royal tozo ndeko oyo obile pa ba chayo obile pa ba bomba yo obima na l'Odeba ni ba côté ça yo l'Odeba ya stérilité l'Odeba ya pauvreté l'Odeba ya humiliation l'Odeba ya maladie okopima na buta lelo okopima na tongo lelo okobima ya zoro boko mobali tombo le pa osani. Le bakole Jésus-Christ à Nazareth. Na yoki li lobano na butwa lelo. Na sosoliete. Bina ngeza na l'Odeba. Sa ngeza na l'Odeba. Yango lelo. L'Odeba nyonso babombanga. Esika nyonso bachanga. Lelo. Nazo bima. Wana ngelongo. Je sors. Tama bako banda bima na l'Odeba. Beta bako pa osami. Nazora bima na l'Odeba na chayo. Tama bako sambela papa. Sambela mama. Bako bima na l'Odeba pa na yo.
Le débat de la souci. Le débat de Jésus de Nazareth. Les hommes de Dieu. Le débat le débat il y a maladie. Le débat il y a chômage. Le débat il y a échec. Le débat il y a pauvreté. Le lundi au semble la peau peuple les hommes de Dieu. Le débat. Le débat il y a souci. Le débat il y a mutema ba problème. Le débat il y a cancer. Le débat il y a opération. Il y a myome. Le débat il y a passi. Le débat il y a chômage. Il y a rozanga kobota. Il y a célibat. Le l'autre zobimisa. Mama. Le bakolos qui sont Nazareth. Lelo. Nazobima. Le débat nous sommes bakoti sanga. Le débat nous sommes bachanga. Lelo. Nazobima. Maboko nazobeta. Nazobona bima. Beta maboko beta. La bimission dans le débat. Bima dans le débat. Azuma dans le débat. La bimission dans le débat. La combo la Yesu. La bimission dans le débat. La sobriété. La bimission dans le débat. La sobriété dans le débat. La sobriété dans le débat. La combo la Yesu. La bimission dans le débat. Le débat. Jésus dans le débat. Le débat dans le Les hommes de Dieu, il y avait une loi. Muto makolebuka na kokota te na palais royal. Balbande ko makolebuka na kokota te. Makolebuka neza maladie. Eza problème. Babia ko balate. Yako sepelate. Yako simba mwana te. À cause a permis de conduire. À cause a titre de séjour te. Babia ko kokate. À cause ya te. Libeko ni batia. Ya gada tient le sambo. Tu as encore la deuxième partie de mon Moussa Nzambe. Le berger Blanchard Moke Charles de Frère. Bien-aimé, Kakandengo Tomboli Loboko. Yes. Loba Kolo Yesu Masia Nazareth. Kolo Yesu Masia Nazareth. Na lo sambo ya lelo. Na lo sambo ya lelo. Ngai Blanchard. Ngai Herbi. Na telemi. Na telemi. Elomba na kombo na Yesu Masia Nazareth. Yesu Masia Nazareth. Nazobuka. Nazobuka. Nazokwaisa. Nazokwaisa. Nazakuanile. Nazakuanile. Obeko nyonso. Obeko nyonso. Batielanga. Batielanga. Kikobota te. Kikobota te. Kikobala te. Nakoki koza mukanda te. Nakoki kobika na maladi oyo te. Mobeko wana. Lelo nazobuka yango. Nazokwaisa yango. Mabombo inanga Blanchard. Mobeko wana. Ekweya. Au nom puissant de Jésus. Loi ya stérilité. Loi ya stérilité. Loi ya stérilité. Loi ya célibat. Loi ya célibat.
mibeko nyonso batelanga mibeko nyonso batelanga na maloba mibeko nyonso batelanga na nzela ya maloba na nzela ya cérémonie na nzela ya cérémonie na nzela ya pratique na nzela ya bakose mibeko wana mibeko wana mibeko wana ekwea 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 Jésus de Nazareth, les hommes de Dieu, l'homme de Dieu, roi David yemoko oyo asalaki mobeko kopekisa na moto nyonso oyo aza ebonsono akoki kokota na Jérusalem te na palais royal te yemoko achanjaki amandaki mobeko wana ndenge okweyisi mobeko wana ozokota siko na palais royal palais royal na yo eza okota na mariage palais royal na yo eza maternité palais royal na yo eza osimba mukanda palais royal na yo eza ozwa contrat ya durée indéterminée palais royal na yo eza visa ozoluka palais royal na yo eza diplôme ozoluka palais royal na yo eza ministère ozoluka ganga palais royal na yo eza osimba kokokisama na bilaka na nzambe na kati ya bongo tombola loboko bobalisambe na biso bakolo Yesu Masiya Nazareth na losambo ya lelo nazokota na palais royal losambo ya lelo nazokota na convivre okokisama ya bilaka na yo nzambe na bomoi na nga nazokota na mariage na nga nazokota na musala na nga nazokota nazosimba mukanda nazozwa visa maternité na nga ezofongwama mukanda na nga ezopesamela nga nazobika na bokono oyo bonne santé ezopesamela nga ndenge nazodeklare ndenge ezokokisama ndenge nazoloba ndenge ezosalama osa motema na nga ezopesamela nga bilaka na yo nzambe ezokokisama na 2023 oyo na mois de mars tokoti nyonso yanga ezosekwa nyonso yanga ekufa ezosekwa nyonso yanga oyo bakunda ezosekwa aboko nazobeta nazokota na possession ya bilaka na nga beta maboko ya bilaka na nga nakota possession ya bilaka na nga na kombo na Yesu nazokota na palais royal nazokota na palais royal nazokota na palais royal. La Bible me dit je serai la tête et non la queue, je serai la tête et non la queue. La Bible me dit mes enfants sont héritage. La parole me dit mes enfants sont héritage que l'Éternel Dieu donne. Nazokota na palais royal, nazokota na bilakananga, nazosimba bilakananga ezopesa melanga, ezokokisa melanga, nazobika na bokono oyo, souple nanga, tozovivre okokisa na bilaka ya Nzambe. Jésus-Christ de Nazareth, les hommes de Dieu, l'homme de Dieu. Tangu Mephibosheth akota na palais royal, David apesaki ordre. Baki nyonso ya Saul obokanga. Bozwango bopesa ngo pa mona mobali yo. Lelo nyonso bakanga na famille. Nzamba apesi ordre. Epesa melo maintenant. Mabalo bakanga na famille. Ozo récupérer ngo na butu lelo. Ozo récupérer na tongo lelo. Baloba bokozwa te. Nyonso bakanga te bakanga na se ya ndoto. Lelo za likambo opération ya récupérer. Lelo za likambo récupération. Ya tomba loboko mobali.
Le bakolo Yesu Christ à Nazareth. Nanzalo sambo ba famille. Loboko na tomboli. Nazo représenter famille nanga. Nyonso bakanga biso. Injustement. Nazo sambo lelo. Nazo récupérer. Aho bakanga bakoko na biso. Bakanga ba parents. Nazo récupérer. Bongo bakanga. Balo bakanga. Ba visa bakanga. Ba permis bakanga. Titre de séjour bakanga. Bongo bakanga. Nazo récupérer. Nazo zoyango. Non puissant de Jésus-Christ Nazareth. Ya fongola ka loboko maboko pa osami. Alléluia. So ça va sur un téléphone chaka melipi. Cha téléphone wana pembe. Yaya. Obo sambe la famille bo déposer na téléphone, obo za na télévision. Na bondeli yaya. Fongola ka maboko. Tangu roi David abengisaki Mephibosheth na palais royal. Abaki obanda kolia kana ndako nanga. Mesa moko nanga. Olia te libanda ma olia nanga na mesa. Abaki mabele nyoso bakanga Saul. Ba ozongi songo mete. Banda ku nyoso Saul bakanga. Ba compte bancaire ya Saul bakanga. Lelo mutu moko azo récupérer nyoso famille. Ezo koma na responsabilité na yo. Ezo koma na gestion na yo. Ezo koma na maboko na yo. Ba compte bancaire o ba vira ba yiba. Bando mususu o comprendre que ba viba mbongo na compte bancaire na yo. Te ko zongela yo. Ka ndongo zondima. O saimela. Le ba kole Yesu Christ à Nazareth. Nenge roi David. Azongiselaki Mephibosheth. Bomengo nyonso ya Saul. Pe ya famille na ye. Lelo nazondima. Yesu Masiya ya Nazareth. Ozozongiselanga. Bomengo nyonso ya famille. Pe balwa ekanga. Lelo nazo récupérer yango. La puissance de Jésus. Ale maboko ne famba na ko récupérer. Les hommes de Dieu déclaré pour le peuple. Maboko ne famba na ko récupérer. Ko be ma famille bakanga. Récupérer ma famille bakanga. Récupérer ma famille bakanga. Récupérer ma famille. Récupérer Maria. Récupérer massage. Récupérer gloire la famille. Récupérer permis de conduire. Permis de conduire. Récupérer santé. Récupérer maternité. Récupérer mariage. Récupérer Moussala. Récupérer Moukanda. Alléluia. Récupérer voyage. Les hommes de Dieu. Les hommes de Dieu. Jésus-Christ. Mephibosheth vit échangeaki. Azongaki lisusu te na lodeba. Amen. Utozongi sope na lodeba razali. Vie à maman échanger. Venez banda changer. Vie à papa échanger. Kolo na clôturer le sambo. Alléluia. Na clôturer passe na vie andeko. Na clôturer maladie na vie andeko. Na clôturer échec na vie andeko. Au nom de Jésus. Abanda kolo saison ya victoire. Abanda saison ya mukanda. Alléluia. Saison na permis de convaincre. Abanda saison onaban. Abanda nouvelle saison na vie na. Abanda saison ya kembo. Saison ya gloire. Banda parcours ya sika. O muto kanga ozala te. Sika kemba nzambe sopana likolo na yo. Sika bolama nkolo sopana likolo na yo. Kolo merci pour le sambo. Alléluia. Meshamana brose. Brosoko mana boshenda. Seigneur merci pour la saison ya kimia. Saison de paix, saison de gloire, saison de joie. O sopi. O ndekwa zoba. O famille zobanda. Saison humiliation si eleki. Saison stérilité paix limitation si eleki. Abandonne nouvelle saison. Nouvelle saison. Kolona tombo le boko. Ko pesa merci. Ngona basali na yo. O telemisalo kola ba umba pamba. Kolo. Tozon di mettre l'itato le côté na famille oyo. Amen. Amen. L'itato le côté na bomo andeko. Amen. Mais tout ce que vous demanderez en mon nom en priant, croyez que vous l'avez reçu. Et vous le verrez s'accomplir. Amen. Tozon di matata o to senyi.
tondimete nkolo kokisama Amen. peto tatra monene na yo. Alléluia. Bongo na kombo no Yesu Masia Nazareth. Nzambe malamu pe elombe. Nzambe bikamwa. Nzambe solo pe abomo. Nzambe elombe. Nde to bondele pe na kondima. Ba solo ko la peuple moko to bondele pe to lobi. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur le Seigneur. Yes. Merci. Bien-aimé to chité na 4 jours na biso le sambo pour la pambola bino. Asa nongo le pe bolamu. To kila bilei bien-aimé. To ndeko riti fu nzamba pambola yo ozada l'ombre. Malgré santé zo tungisa mom ke mozo sa nzambe. Pour la pambola musana nzambe riti vuvu. Pour la pambola yo ngotali sa penza maturité pour pa ina nzambe pe bolingo na musala nzambe ndeko riti. Ndeko to ana sa ko kila bilei. To bi jeune les amba forme beleza ko se priver na o mesana ko sala. Ko yipe ko zana jeune na yo ndongo gêné ozuli pour kabila ngonde ko nao. Waza na gauche to na droite no azangi yango. Ko bateke na gêné mo zubilo ko tongo na moyi obombi bolia na pokwa. Non ne faites pas ça. Ko sala bongote. Zoli pa kabila mutu, kabila to orphelin mo, kabila ta veuve moko. Biso pe sena nzambe to sala ngo. To di o to ko lia to kabila ta veuve mo, to kabila ta orphelin moko. Nzambe ozanga te ko pambola biso. Nzambe pesa so makasa okila bile ya. To ni mete to tatra bolingo ngolu pe bola nzambe. Biso to chute awa, lo biso Christ pesa biso makasi so ka mizongelite to banda ambanselema na biso na thème ya sika. To ndi mete Christ ozanga te ko sala biso bola. Merci. Merci les hommes de Dieu. Il y a un numéro de téléphone, ils ont affiché on a sur la télévision. Besoin de WhatsApp numéro pendant que vous ça bon ça numéro c'est plus 243 99 91 45 930. Bon, le deuxième numéro, vous allez plus 243 89 58 45 235. On est allé deuxième numéro na biso. Beaucoup na biso to zanga te ko répondre bino la disponibilité au nzambe azopé sa biso bien aimé. Sur le message, sur le biso message, sur remarquer que notre monde ngote, ko le message aka moi ebele. To tangaka, nga suka na ngoto tanga ndam. Le message ko les amoi mingi suka na ngoto tanga ngo bien aimé. Ko la pambolo na confiance au sala biso. Tukutani bongo lobiso Christ à maison égalité. Je voudrais dire un grand merci l'équipe o basana nzambe futa maate ne loko mo songolo mais to sala la nzambe pour na ba peuple au famille ba mona bolam na nzambe yaya nzamba kanisa bino les hommes de Dieu na zangi pena ko pesa bino sans fréquence sans émetteur kana WhatsApp moi mukina YouTube ni partenaire financier mutu moko chaque fin de mois pia biso mbongo moto kabu ana été mais Dieu bien aimé na moi muke otozo na salé on nzamba pesa biso permetaka. Tout bon Seigneur, c'est par la grâce de Dieu. Merci les hommes de Dieu. Merci Béger de la Charmot qui char de feu. Merci évangéliste Ladulu Ngakio, Mobuki Bikeko. Le Jeribal, Kola Pambolayo. Maman Karine Tsao, moi si Katanibali Yaya. Obanga te butu kotambu la pona ko sambel. Kola Pambolayo Yaya Amonayo. Pasteur Prince Mavuba, pain de vie. Kola Pambolayo, Moussa Nzambe. Elombe Kata le Sambo. Les appels Nabilombe Bazada l'ombre, de Koriti Vuvu. De Chris Kundenga Enoch, DG. De Gersa Pemba Mayamona. Bongo na caméra, tozana ndeko Bogo Sanderson Matufengele et longo na chiffre 9 TV, pena de FTV 2. Kola pambo na chiffre 9 TV bo s'abonner bande ko nga bo s'abonner. Bongo tozana ndeko Rais Kangi longo na RK Pro TV, ya bo s'abonner na ba chaîne Oyo. Les ba chaîne partenaire ya Radio Parole Vie. Bon ça en sorte que bo samba na biso longo. Kola pambo la bina mona bino. Bongo ce qui Christ a maison ngeli te kutani bongo lobi na numéro asika. Sinon que Dieu